tolo bate pona nini. Je m'appelle Maboko Nzambe, je m'appelle Maboko Nzambe, je m'appelle champion local Maboko Nzambe. Na boy nanga kolobebele, na boy, nous voulons savoir au botindinga ebele, mbaloyo, tokangi masolo kwenti kwene semno tomatisi bescalier li kolo makas. O kende pas. Na boy, na osala commentaire ya mutu te, publicité ya mutu te, na lepe mbongo ya mutu te. Mais to ba vérité to vérité zali. Nga na benga ka mutu to yeko ya mbalelo. N'habite, bon, na boy yote, mais bango balongwa, yo otikala, bango balongwa yo otikala, honorable, sénateur, député, gouverneur, ministre, c'est dans bango balongwa yo otikala pour la place wana vraiment na boy nanga ba problème, moi nan sema handicap manga ko na kufana nga na lingi ba problème wana te mais Nazoya Mandé, honorable, sénateur, député, ministre, gouverneur. Pour le moment, sénateur Denis Kambaye. Bonjour, sénateur. Bonjour, ndeko journaliste. Bolimbise, na me mena style na ngai ya ba kinois. Boben na ngana lo barane na lingala ba kinois pas to comprendre ka. Yango na me mena comprendre pe que non. Honorable pe. Azana je asimba partout so ki na le porte azali ok pe na langi azali o pe na biso ba kinois a palo lango honorable na éviter honorable émission na biso oyo kombo nango nous voulons savoir mais na kati émission biso to yebi ba vérité ebele mingi na sport tant to ki boye to bi honorable pe asala ki moi makamba sport moi mingi nde to ba kite to ya to kutana honorable to solane sur sport ya mboka na biso ezotambola ndenge nini et puis pona nini na ebité na lingité vraiment mo polémique mais na linkaka moi maele ezonga sima muke totala nini zo simbati honorable mais avant de continuer to yeba honorable Denis Kambaye utamboli moi mingi ozala ki député simple ou commis ministre ou OK gouverneur les autres tout monde na Sénat député honorable est-ce que ils ont ça là bien dingue bana pas mboka ba au poids pour na comme bisika wana ya liboso vraiment yona équipe technique nao na remercier bino surtout pour la patience na ebige boluginga trop potokutana to sur la sport surtout le sport de combat on a personnellement féliciter yo parce que na mboka na biso so bazolo ba sport ba to mona ga football. On a un football, on a un sport, on a un balle, on a polémique, on a un stade de Martyrs, stade Tata Raphaël et d'autres stades. On a balle, mais il y a une discipline, au Kumbeli, on a une équipe technique, on a Bimba, pour un sport de combat. On a recevoir pratiquement 3 émissions au Sosala. Na Batunanga, Bavienanga, vraiment Yakati, en commençant par imbattable champion du Congo. Et dingo na motorangenge Kolo catch Kolo style congolais oh non ba style na bango mais biso na vision style congolais ndenge zalaga ya edi na pese mbote na musika na bo sanité état major nanga particulier maître City train na munagera tramonyoma donc levé ligorodo na ndeko na lo kambasi bolito oh lelo vraiment neto ça l'émission boyo eza anniversaire andoi nanga c'est-à-dire que no siboli tabota mwana apesanga kombo ezali anniversaire andoi nanga na musika vraiment na pese bon anniversaire cadeau goya bato quartier ba voisin ba ko mela mais pas plus de 5 casiers de secret BRD ba mela 5 casiers de secret et doit sombi 5 casiers de secret na kombo andoi mutra mutu bouteille na ceux qui peuvent vous rappeler gentil parce que na coin parce que pays na bango oya ochama pa na mateka ache o chape mwamba ache ka pour anniversaire ya ndoya Denis Kambaye mwana ya lokamba sibolito immeuble Kolonzete mutu na style na habité siboliti ba commission mais na okake mambolo mekamani alobi kuna na poto kazoya beta mais les hommes comme moi, tu es honorable. C'était on te Siboli dans le siècle donc il y a des immeubles donc ça bêta déjà ton porte belé. On a organisé un tournoi
ba sportif de combat de la diaspora bayaki awa ba maître Shaolin bayaki ba Churambouma bayaki ba Imana Maradona master ami personnel li passe ya City Train azalaki awa Kadima Salami ayaki awa mwana ngaba Action Zakoto bayaki awa donc bango to bazalaki abe bazwaki biloko na bango donc oya Lubumbashi abetamaki mpe nani Mwarabu champion Mwarabu amonaki biloko na ye ba vie dit je crois que bato monaki makambo bato poto na moto ayaki mpe na méchant na poto ezalaki Shaolin aganyaki nani mosusu Action Zakoto aganyaki Kadima Salami aganyaki mais jeune mosusu bayaki na ye faut soki Paris te Bruxelles mais azwaki epiba na ye azwaki epiba nzete amata nzete na marti donc ma fierté eza ke lelo oye na village oyo village Grand Kassai ezaka logique avie beaucoup ndenge ezalaka village Molokai na Matonge lelo village Grand Kassai na Bovan place ba Redi babetaka place ba Héritier babetaka place ba Kadio babetaka voilà ba bébé Kero et les autres na maison culturelle donc merci j'ai accepté ya honorer émission na malgré que naza très occupé et très sollicité mais ceux qui moninga lingio yo peut folinga et donc beaucoup de respect surtout na yo lokola aujourd'hui axe na ya développement solo ya sport de combat. Ah, merci vraiment honorable na ebité. Ce que vous comprenez que honorable vraiment mutama solo parce que kolandaka nenga zo beta bo senti que aza vraiment na kata boîte bon. To ebité moi to qui peut vie privée na ezate mais baba ketango zo solana mutu faut peut tidaka ba manière no comprendre que c'est pour épée mobile kumezali. Honorable na ebité hein. Biso na genre na biso mission to lobaka to vraiment moto mingi to senti pe que non au quotidien na genre émission mais honorable hein. Moi loko moko boye zo benda maele ya peuple congolais si mabato zo kana likambo yo vraiment ba fani na yo batindi ngai so moi na benga kiyo mingi batinda kingai nde utinda c'est ba fan mais apato komana na ebité honorable kotala parcours na yo tango komaki na place ya sport hein vitesse mo boye pesa maki hein to baté ba chinois ba komaki kolala na kata stade mais honorable tango wala tali yo Mundele, comme ici, place de sauvage, Libanda. Oh, championné zongi, makambo zongi, mouvement zongi, toke pe to zuku. Ba jidoka ba ke ba la médaille, donc makambo mon mouvement mo pesa maki. Tu es honorable. Est-ce que c'est style de génie ne qui ana pona makambo sa mabon. Te style de génie liboso monsieur le journaliste, ngana zana mutupamba. Nazana mutupamba mwana matete. Oui. Vous comprenez ba commune ba zone ngana na benga ba commune ba commune ba zone ngana koleli c'est-à-dire que moi na matete moi na commune Kisasa moi na ozone 3 communes donc mais quartier général oni britannique donc moi na matete na GT que non école primaire au bandi déjà premier primaire na Nunga na missionigo na Nunga buna au bandi premier primaire deuxième primaire troisième primaire quatrième primaire au beta na matete. Ok, au bêta, 5e primaire, 6e primaire, na ozone. Vous comprenez? Mais dans ma tête, on a tout le temps dans l'école primaire. 71, 74. Donc, c'est la comptabilité. Donc, ils sont déjà à l'école primaire, ma mission, pour nous, directeur, on va témoigner pour nous. Qui est le chose qu'on met à balle? C'est-à-dire que nous, on a un ballon, on a un ballon, mais balle rouge. Soy to obeta po yo obi misanga yo fora na volonté na so na volonté na ngate na sibal na ngana kena mo po sala na pele aïe te o sala rien o mona bilo ko meza que non o benga lelo ba lokamba sibolite ba edi bango baza ba sportif à compétition mais o comprendre mais biso to ba sportif ya entraînement mais esprit na balabala il y a différence il y a ba champion ya ring baza mais les champions sont balabala baza. C'est-à-dire que dans le quartier, on a un grand sportif. Nous avons guéri à balabala. C'est ça. Parce qu'on respecte les normes, il y a un championnat. Mais biso ko moi de temps en temps soit dans dojo soit dans ring,
mais na balabala imbattable. Il faut beaucoup couper ça la gâté. Oui, mais Massano. Disons dans les langues fort parce que ça 100% catch congolais. Bati Tiriti. Ouais. Merci beaucoup na vie dit merci na batutu bana matete tout. Oba yo solo yo deni kamba ya dae bani to bane ba yakebele kotalanga. Merci vraiment bolaxi bolingo na bino. Pona bolaxa keno bozana ba ya bino parce que on se pose toujours des questions. Qu'est-ce que quelque chose de bon peut sortir de ma tête? Parce que on a dit bana matete tout ba bagarre ba voyou ba nini. Mais ozo keno compétiteur peut bazali. Ce qu'on a corps à sénateur sigo. Comme on a né sénat n'engagego. Au Bengi le premier type Denis Kamba le 10e té. Aza parmi les sénateurs actifs. Et Rozo Kumbela sigo keno députation nationale pour Assemblée nationale né de côté on a 2006-2011. Denis Kamba non seulement que député élu à Kinshasa, mais président il y a député qui noie tout. Y compris Nero Mbungu vice-gouverneur de la ville de Kinshasa, nga président na bango. Ba vie Lisanga Bonga, nga président na bango. Ba vie Ingele Ifoto, nga président na bango. Ba vie Adam Bombo, nga président na bango. Ba Francis Kalombo, Pangi, donc nga président na bango. Vous comprenez? Donc on a un esprit donc ba Yves Gisombe, bango tout wana ngande président na bango. Na ba vie Cléophas Gizanga. 2006-2011. Donc je suis fier fier ya ozala na côté wana yango ira mona style la émission na wana bidé ne ba plusieurs faces soko ya na logique ki sango okutanga Denis Kamba chrétien mwana pasteur na Bible na teyo pe à partir de Genèse et Apocalypse soko na nenga masano okuta Denis Kamba vraiment fighter, c'est-à-dire que non seulement compétiteur, non seulement bagarreur, mais dirigeant sportif. Soko okuta na nenga politique costume cravate Denis Kamba na kata mouvement politique na ye to développer na soko na nenga pe qui enseignant Denis Kamba chef de travaux na université na nenga ba qui serait qui enseignant okuta na nenga qui avocat, c'est-à-dire que toza ba touche à tout. Donc, les journalistes, merci vraiment Nengoyaki, mais continuez à sensibiliser les gens au Sénganao, pour les battre, na chaîne Nabino, pour appuyer les sportifs de combat. Bas misanta, bas ba mon côté. Biso pe ba côté to mettre net to komi na Sénat. To ça l'effort que non, to tchaka poids, na ba boxeur, ba karatéka, ba catcher, ba judoka. MMA, Marambutu, tout tchaka bango poids pour, comme je dis, je connais les joueurs et leurs jeux. Merci beaucoup quoi. Honorable Denis Kamba, n'habitez, bino moko bo sentir, bakati presque ming to solo na bango ba ke non, moi na pasteur. Honorable abi ke bagarre de riboy. Nkuma mais moi na pasteur. Ouais. Bino bo sentir. Bisomo ngapela komi na moi na pasteur pour na lina ka apela moi pa ki opé et ça bien. Na ebité honorable. Tu as une question, mais au bimiselo comme quoi les 5 ans, comme ma place en bas, mon wana honorable lelo siko yo na ebité hein. Congolais yo soyez bi que tout la toto vote ka bino et ça par rapport à bilan. Exact. Tant total bilan na yo nengo sali to place vraiment muta sa ki to voter li susu. Muta ko boya ngate pas ko boya ngose ki yo ba voter ki yote. Mais biso te bi que tu vote par rapport à bilan. Par rapport à bilan personne de la malamu. Bilan de Denis Kamba na niveau sport et qui tokos. Parce que ceux qui lelo malgré na Sénat babi que note honorable azonga na place wana. Banane bagoloba parce que oyebi dans la société mo il faut totala ba par rapport à ba valeur na bango mais le gros avait dans la société depuis 60 tisiko choix il y a ba ministre ba nini qui par la compétition mo bo ezala raté. Ce que vous avez libre, vous avez dit stade de martyr. Vous avez dit, vous avez ministre de la finance, vous avez tomboli. Vous avez ministre de la culture, vous avez tomboli. Vous avez tomboli, c'est différent. Mais si vous êtes ministre, il faut que bon élève, il y a un mouvement qui va décider, va donner bazali. Donc on a quoi dans solo, on a tiré devoir à domicile, nous avons débrouillé dans le. Donc je suis fier aujourd'hui que non. Partout dans les cas, dans Marca Tananga. En tant que député national élu de Kinshasa et président de député national, tout ça Redek,
avec Redek, tout ça, le regroupement des députés nationaux de Kinshasa. Tout ça, na web sur le solomo, tout ça, la seule législature et seul mandat, Oyo, tout ça, qui noie tout, n'est à l'époque à Maréchal Mobutu, on a parlé du peuple. Donc, chef de quartier, chef de rue, Tobé travaillons la restitution des vacances parlementaires. Et ça, les manas notés, et Tikarape, ça les matins, avec l'appui, il y a Fumaboala, au sommet, André Gimbuta, on appelle ça moi et l'Ogonae, sérieux, on a tout ça, on a vieux Didier Modizo, vieux Dizomar, moi on a limité, on appelle si, le loge place à Kenda, via Daya, place à Kenda, Nzambaba Telae, tout ça, on a vieux Dominique Kabengele, tout ça, on a pas Chopanda, Yves Kisombe, tout na vieux Cléophas Gizanga, mon vice-président, moi na Changu. Donc, nous organisé qui m'a comme moi na mona kaka biloko to beta na 2006 ti lelo ata ba poni batu mais batu comme niveau to zaka na 2006 avec président de l'Assemblée nationale Vital Kamerhe assemblée wana ti lelo na ne komati oyo tout et asima na biso na ne komati tout ça c'est qu'on peut faire na beta ma solo à la descente aux enfers de l'université de Kinshasa tout ça là est belé. C'est quoi fierté dans les arrondis? Là, on a un Moutupamba sans fonction, autre que sénateur, sans le contrôle de gauche à droite. Mais valeur dans les arrondis, on a autant de balabala. Ou bien si on a quitté si vite, on a sentir population. On a dit que non, c'est Denis Gambay. On a Kenda Kassai Central, on a Kananga. Bilo on a bêti qu'on a la Kassai Central. Niveau na ticket là ma solo si le lot qui demande le peuple de continuer donc toyo zonga ministère gudu na linga wala ministère de manette polémique net mutungo kana kaka ke fazala mais devoir de monsieur les agelelo mokili lo bagalanga ce qui ezaki tozaki en direct ngena tela quelques images oyo ngana nazaki na maison liboso stade wana tant na yé na ebisi moke no naza na rendez-vous honorable ba maman nyos ba bande ko sa na stade o moni na temps o kota ki ba maman boye okuta ki ba longola ka na stade ba futaka bango te mais tant yo yé o fusti bango ba mbongo na bango nyonso tant na esi bano be fona ki okuta no honorable ba esi biso filmer biso to loba to kende ba mona ke biso vraiment to lelaka eti lelo azonga na stade banda ya kenda to ebiti bon na lobité ke na osala propagande honorable pour na makamwa mais nazolo baka o ngai na nous voulons savoir to ngato ba vérité bino nde bobende ba vérité mais honorable tango lobi ke bo sala ba première ni mais nga na ebisi koyo na parti na nga ya catch les seuls depuis 70 je crois 74 ndé Mobutu organisaka combat moko boye na stade tant oye ozongisi sous organisation ya stade na ebité to zomo ndike peut-être ba combat bongo ebunda mesute na ebité bon to ebité yango tozo lela to lobi ekoza pe boye par hasard batali pe basali bilan pona nous voulons savoir to lo barati na suka bilan pe ko sama babi ke no honorable vraiment place ataza na mutu ya nini te mais to peseka place wana na ebité ngala sengeli mais naza na contre mutu te mais na sengeli ka honorable ke na ebité obi pona organiser ba compétition ya ba niveau na il faut pas nécessairement vous aller ministre ba uti pas poto ngana manager lelo na go raisonner pe na boule parce que beaucoup de sportifs de combat bazan na confiance na biso omoni to bandi une année ya liboso na 99 to koti et 2019 au toto ma ba sénateur to ko kota ba 2020 na ba coronavirus na ba nini mais en tant que manager en tant que muto ba contacter bazan ba sportif de combat et belé na poto na ko solo na bango lelo boyeke non nous avons besoin au bout du 16 na biso mais tous à ring na biso compétition il y a ba boxeur tous à ring na biso compétition ba catcher tous à ba tatami na biso moderne on a voir la lutte ou bien judo vous comprenez déjà avec babilo on a tout na ba équipement et ko tindage ezala neti
mouvement moko boye neti fondation moko boye d'appui ya ba sport de combat na compter déjà na ba chaîne na bino ba sponsor bae de sorte que to appuyer ba sportif de combat et nous sommes capables avec des partenaires to organiser ba genre ba compétition neti on est organisé na stade Tata Raphaël. On n'est pas nécessairement obligé aux la ministère. Hein? Togo organisant en tant que manager, en tant que sponsor, partenaire, parce que nous avons des sportifs depuis la salle en 2016. Oui. Depuis 2016, le 2024 ans après, benga kanga kaka bazana posa bazonga giba jobayana ba États-Unis bambouy pasteur bané donc quand on appelle ba période mo toko organiser ba jubilé ya ba sportif de combat au moni ba troko la ba ngena ko visiter ba vieux kele d'Afrique ouais na ba kisangani via beli via poser ku ba problème to sa premier ministre ba sombela ta parler ata souvenir ngezalaki ba champion d'Afrique na catch tout le champion du monde. Mais l'autre considère que César Sinda. Ah. Ne yango ba contact na nango na bana nango ba Yuri Kalenga ba grand boxeur na Paris ba Makabou Junior baza ebele. Tous ces sportifs de combat ne doivent pas se sentir qu'ils vont abandonner. Mais tout que non ga malembe to organiser ta fondation mo boyaka ya encadrement ya ba sportifs de combat pour aider les sportifs de combat dans la période de la campagne électorale. Et on a eu une élection, il y a un catcheur, un boxeur, mais il y a un kanangi, au bout de mais le problème c'est que la biso. Oui, mais yo navier et dit qu'est-ce qui se passe? Alors va vieux nanga oni, ba iba solo ndenge zalaka. Donc là les gars à la montée de bowling. C'est ça. Le cœur. Et le respect, on appelle ça honorable. Naïvité, honorable, naïvité. Nazana likambo basolo na solo kinono na sénateur de Nikambai. Oui. Mais le quoi va comprendre biso et moi tout ça là. Parce que batu balandi yango mingi na TV. Oui. Balobi be champion local maboko nzambe oza maboko nzambe. Tout n'a dit c'est quand vous êtes de 4 à 5 il faut pas le laisser habit na kolobate. Mais c'est un but qui est honorable à Elisa. Si vous remontez, messieurs les journalistes, est-ce que vous avez trouvé que nous, ce qui vient et dit à l'obité, oui, bah secret, dans sport en boka, nous avons secret belé. Ou ata sogi lelo, ata obetinga film, ata otibinga batonga, na kolobate. Aïe aïe aïe. Ce qui est le grand chef coutumier de Batégué, chef Iba qu'on a plateau de Batégué, à l'obité. Ce qui peut aucun kamba, au bout d'un an, Fumugi Mbangoute. Yo kama solo. Mais si yo lingi qui est logué, Nana Loba Magamba Sport, Nabana Lobani. Je n'ai rien à dire. Honorable bien Olobate, il n'est pas Olobate, quand il vient à Olobate, il est fait Olobate, mais ne fils que, Bolugaka ne fils que, hein, ce bolingi beaucoup de beauté mutunanzela, akumba vélo pour là, hein, Boyoka nema selon les alliés, na évité, bon, na ngaipe, na yebi na ngati, na yebi na ngati na bombi. Honorable, question mususu ya kiboy. Bakatier est belé. Ngala bien ba oya yo. Pour na sport ya Congo, est égal à Denis Kambai. Donc ngala ba kofinga na tie pa na boy sansire ba boyani Shakira talibo ote na boy na kobeta vie dingu si bolito bio a obeta vie dingu malgré baza na komi mona matete a obeta yi abi il paraît ba tala komba kuta banda na lobby banda mokile ko banda tina suka si bolita ko beta edingwe te ngama lobby on na leli si bolita ko beta donc lelo monument ya catch congolais ndenge zali awa c'est edingwe moto na ngingi wana o alingi ke no carrière na catch esila akane ledingwe wana honorable ndalo bien na lobi yango na lobi boye vie edi ata comme vétéran moto ko beta vie edi na catch congolais azali te. Je suis d'accord au moins net mikolo. Bien que si Boli doit arriver à sentir nanga, mais on a zo fula nyata.
Ah, ngai na leli na leli anyata za wapi anyata za wapi na ofula anyata na ofula ba mapasa na ba indiscipline akachi ngai nakufa ukwa bandeko na ngana kufa ukwa nzabe ebi te ba kacher bozala calme na ebi ba vieux Franck Bazali ba vieux Franck Diongo ba président ba fédération ba président ba ligue nzamba batela bango mais catch ezali de na lobi catch congolais mobimba ba catcher tout ya Congo mobimba go ba province tout mutoko beta edingwe azati ya wana ebisu siko keno Siboli s'il te plaît yoza bras droit nanga oza papa na Denis Kambai kozongela suli kamwana na TV tata mbala moko parce que wana izaneti eza kola nini boîte noire avion avion s'appelle Edingwe Moto Nangenge Nguluma le Kamba Siboli timé colo style congolais oyebi na bunsa ba on stade awa et bato poto bayaki non to changer style te bato na style na bango michopo bima na stade bato tembe na Edingwe michopo bima na RTNC bato moni après que ngana okenda ofuka mona vie dit pardon zongisa michopo bato vie pardon na memanga mona ministre mais oyo kageno Edingwe ale michopo mutu aïe na boba problème na bona ngabolo bako boko beta boko engai wana monument vie arotika catch kaka so to vandisi masolo to sali jubilé ya Edingwe to bengisi bato ba uti ba partout ndeve azui fongola to décider to tala nani azui fongola. Mais pour le moment, Fongola catch congolais dans ma Edingwe Moto Nangenge. Si quoi côté question n'angende fandi yango wana vraiment. Question zaboui. Ba ebele ba 5 chantiers, ba 5 étoiles, ba ya la 5 chantiers de votre désordre. Catch à brutalité. Ba chez méchant na matete. Donc on catch ba sala ka ne ba sala ka somo malgré manière ba tomato tala. On a chevron moula ya beti mutu chevron de tabuka. Si tu t'es pas bini ça va te le pele na télé. Si tu train champion d'Afrique Namunagera Tramonyoma. Bango au moins si tu train style classique. Ne force ezali mwana mungala de beke no catch ezali banda pe mamuge mais yo siko catcher donc il faut ba be libanda pe nene ezalaka donc mungala solo donc akemba na nzoto na ye yango za sentir nanga tu comprends la besoin de sentir na ye hermo o mwana munoko makasi Denis Kambai ezalaka na po ba kokotela ebe ngai bino bakanisa no Denis Kambai ezalaka ye moko kaka aux risques oui tout mon ndoka nde suka na sentir na et bana matete ba koyela yo jour na ko tcha bango na vie ote bazo kana bango na Londres to kitina bango tout ba Siboli ba city train ba Edingwe bango nyoso ba nyata bango ba mapasa oyi bana na nyoso allez bato ba master poto binotu na pesi binombote tous les sportifs de combat na bosani binotu mais beaucoup ta nemi na ba politique te bato politique ba ingrat. Donc, vous avez mis dans le monde de sport parce que les politiciens sont des ingrats. À ta bossari, bon, on dit souka ba bossa na bino. Bossu de naranga. Bossu de naranga honorable Denis Kambai bon. O bozala naye, o bo mesana. Ba camarade sikate. Ba camarade sikaba ya gebele. Oako tenga na osoma ba polo. Onga na osoma ba saka loso. Toyebanite. Confinement pango ya kia ba pesi biselo. Sec break. Bah, judoka tout à Paris, à Bruxelles, avec secrétaire break, na tous les sportifs de combat, vraiment, si on a un sport de combat, il y a un moment que malgré temps, malgré qu'on est occupé, on a des stages qui vraiment fait le tout. Vraiment. Honorable Naïbiti. Sincèrement, on a une émission une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines, de sorte que tout développeur pour sportif de combat c'est ça vraiment et ça te comme ma campagne électorale pour bengi ba vimbi belé to ko benga na bino ba bo sani bango to zo yebela bino avec qui composer honorable
question nange komina na suka nango bien te. Oui. Bana Maluku, bana Kinkole, Oui. bana ya Njili, Oui. bana Kingasani, Oui. ya Matete Kutu babengaki ebele koleka. Bana ya Matadi Kibala, bana ya Kimbwala, bana ya Lutendele. Baze bele me ba onde babengaki bele na komi. Bango balobi boye. Bakatia bazo finga na trop baze bele liste pe bakatia na tanga kiango dimanche ne kan. Mais tolukeli bango batia ba komba bazati bango is balobi na ngabo. Na expliquer yo. E bele ba ko finga na ndenga ko banga. Ko finga na ndenga ko banga po bango ne ke bitumbeza te. Banyamane tumba bazali. Ba bagarreur vraiment na catch congolais bazali. Na ko imsaliste. Makambo ba na babiloko ba coronavirus ba na stangi na o charing na o chaba prix. To oye ba po il faut to reformuler quand même makambo. Omoni après tout vieux dit après na bo pardon ya. Ngana ba no vieux dit to banga par rapport à compétition ndenge banati le champion du Congo. Oui. Mais ngai faut vendre ça comme solo po to zongela makambo. Na betara ba province tout ba wera ba Katanga ba wera po na utaka pe Kasai Central kuna na ba na quartier mususu Samson ba bi ke Samson pe achaka bango tembe na ndenga muketi aïe na ebia chimishona donc yeba suki ba kataka te suki milai ata pe na style congolais style congolais webi style congolais lingelo ba geno na force na ginani oyo c'est nagini noyo na force nagini noyo donc Samson dans l'école na ko sangisa bango tout na bundisi bango di Congo ndenge kozala après to banda ba tourner Kachelali bon bala makambude on va faire des choses le tumolinga on était dans village Grand Kassai non vous n'êtes pas seul bas sportif de combat surtout tchabango nakolo bateke ngama ba stade ba balle parce que ba balle polémique eleki trop au moins ba to ba yebi na bango rien mais ba ocha makele ti ba yebi alors ce qu'on a tiki makambo na vraiment bo lukanga te ba balle bani nazana ngama ba sportif de combat mbaloyo j'insiste oh bon mais ça na obeta ba bouton bo enregistrer bo ndo yebi ça ba mettre na bino ba otinda bino bo luka deni kamba ite na makambo ba football ba basket ba handball na mate bolu ka deni kamba na mangwa bitumba box lit catch judo libanda MMA nde ba ko axe ngana zoli ngolo yangona donc na kena ko ta bitumba donc ba côté musona bo débrouiller na ebité bino moko boyoki message deni kamba réponse o boende ko zela apesa apesi peut-être boyoki bien te alobi que cette fois-ci azozwa makambu ya bagarre amen boye tuna sute ke onanya kota ako sponsoriser na yo pe oyo odonga ka batu kata ko kide lika ba lobi yo pe mama ko ka ngai pe te to boy ko kate de no ebia obi elo ko il faut vraiment monsieur le journaliste comprendre biloko musulo zakana makila on comprendre et ça te pas denis kamba lobi que no boule na e azongeli makambo ko ta sport de combat yo pour le bité na tiki makambo balle pardon il faut pas que non ba tout soki bazo kokate kota makambo balle bani oh kamba ya bloqué na lobby vraiment na direct dans des journalistes makambo balle bo débrouiller makambo basket voler bo débrouiller ngana kenda nga côté ya sport de combat pour les côté bisika bikauka alors na ko tombola côté sport de combat bato côté babiloko bato belé ba sponsor bato bambongo ba débrouiller na bambongo bozwa ba succès bozwa ngana kena côté ya ba sport de combat ni côté na tombola voilà nous voulons savoir eza ensemble na bino nous voulons savoir et lobby qui est honorable bisope na kati ya chaîne ça cancer totika binoté partout ba kombe kozala tokozala wana ka pato filmer to la salon la TV soki bango ba lobby biso to ça bino chaque fois que no biso to linga ka ba titiriti oh kati kisi faut kati wana ba kisi biso to linga on ka poser biso ya Congo to lela ngo fort qui cité on ne peut pas appeler qui c'est donc je ne sais pas si vous avez qui c'est zanine to ko benga ngo ezali style ba on ba kindo te kindo kité za style congolais catch style congolais to chering to lobby que non nenge
4 districts dans Kin Awa, Chango, Moamba, Lukunga, Funa. Bobby Misera biso ba champion bino par catégorie. Ba beta na ring nenge to ko banda ko beta ngo to kena ngo to installer ring na Chang. Na terrain municipal par exemple avec ba bourgmestre Mamutu to chema solo sponsor partenaire to ba oya ba beta ni e ko ta ba 30 ans to ba 40 ans vieux déjà champion du Congo. 50 ans tebwe. Pardon vieux ngate ngana wangani na journaliste songi oyo chapeau ne yende mtoto azo chano tembe vie soki osana ndengo lingi ngate journaliste ngate Vedi oh petit na matete mwana oni britannique mais eloko na sepelaka na petit frère propre mwana ndako qui afula ba sportif de combat yonga na lobi à cause à excès de polémique Denis Kamba ebolu kanga suma ba balle te banini te na barusi na mo Congo Nathalie Manduki na ko ta sportif de combat. Oui, merci honorable Abiki Atali na Mpanzi ya sportif de combat. O ngam na lobaki ngai te ye moko tozana e botinda kinge belé à répondre bino boza satisfait na ebité honorable moi de momoko ya suka pona to kende ko kishite na émission na biso ya lino. Mo o nazolo ba vraiment na remercier chaîne na bino makasi Arc-en-Ciel TV. Arc-en-Ciel TV ba promoteur nango ba technicien bino to ba journaliste Nzamba Zolokumu. La vérité est que, je l'ai dit, dans la même conférence de presse, après avoir constaté l'ingratitude, le malentendu, l'incompréhension, à dater d'aujourd'hui, Denis Gamba a dit que non, sport et amour au Congo, football, volley, handball, basketball débrouillé. Na memi bonga. Qui bo Denis Kamba ina makambuni na bokoko na esprit na makambutu na barusi na manduki na chia ngoka à côté à sport de combat ba catcheur to ko développer ba boxeur to ko développer ba judoka to ko développer ba karatéka to ko développer MMA makambutu ba lutteur to ko développer makambutu de sorte que ba tout ba débrouiller ko to nazo mona ne tikaka so na tikali kaka bondele bato so bato zo ko kate zo ko maka responsabilité nanga o mona so bato salité ba moni e kokité responsabilité nanga mais yango na ko ba pardon so ki bo kokité ne me cherchez pas pour ngana koma nanga koto sport de combat donc voilà boluka ete na ngambu na bino boluka ete na ngambu na bino oh Denis Kamba ndo kanga biso oh Denis Kamba ndo ata bino moko vraiment akoma lisusu nganga mwana pasteur aza mwana pasteur azo no akanga bino na nini na bible to na nini na ebite na loba nini na boy na ngai mwana nsemi azandika bambanga ko na kufa na ngaba ndeko na zanga ka simple animateur émission nous voulons savoir au batinda kingai to komi na suka émission na biso na ebite honorable biso to zakana système ya soki ba bengi to kozonga lisusu to yesu c'est pas na yo oya mbabiso lisusu na maloba kitoko vraiment ekosala biso malamu on ndako oyo à dater d'aujourd'hui bato babale basket volley village Grand Kassai village moloka lokola avait beaucoup de nenga zalaki nango et on a lobi bato bale basket volley et donc ba discipline de masse bo débrouiller côté mususu bo luka leadership asika bo débrouiller côté wana Denis Kamba akina makambo bitumba donc nenga nazali awa kaka entrer pananga catcher entrer pananga boxeur entrer pananga judoka entrer pananga lutteur entrer pananga ba discipline de combat MMA libanda tout ça bino bato ba sport de masse bo débrouiller mais soki boke ko débrouiller côté wana et simbité boya ko lukanga te pona lobi déjà publiquement na TV na koto donc bo débrouiller côté wana na bato mususu. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup honorable, merci Tokutani Mbala Yassima. Merci beaucoup. Kitoko makasi.